ndenge nini yo pe lobi soko fungoli kozalaka bongo ekozalaka bongo bandeko na ngai tolingana peuple congolais tolingana lelo nga na ekolobela bakongolais baza na complexe ya bapaya aza na moninga ne congolais awa mais soka moni ekolo moko boye surtout bikolo bikolo wana ya makila na maboko bakomi complexe azomona neti soka koti pandeko na ye asombi to ameli alobi akosomba viande lobi akokende somba building toke na biso kuna mabe makasi tout se pe ici bas oyo ozolona lelo yango kobuka lobi oyebi lobi na yo te oyebi eloko nini nzambe abombeli yo liboso ta musu yo kozala bien koleka mo elo moza kwa envier moi magasin moko boye moi café moko boye yo yebi eloko nini nzambe abombeli yo lobi mais tango zo soutenir place wana nzambe lobi tango yo kosala ya yo tango kobanda makambu na yo okomona nzambe ndenge akotombola yo parce que yo pozaki ko soutenir baninga na yo complexe totika complexe peuple congolais tika complexe ya bapaya totika toza complexe tokabi matonge komi ya bapakistanais nazoyeba vraiment kala soki boye na matonge magaze bandeliti suka bakongolais okoti na kati bakongolais ozongi boye nasali mwa ta moko boye nakendaka na matonge te mokona ye kokende matonge mikolo yaka bandeko na nga na fungola monoko na lobi wapi magaze mamo ezalaka su te wapi oyo ezalaki na batoire bamagaze moko ezalaki wana ya bamama na biso moko to banda okende sombo omona babiloko mpenza afrike ye nyonso ezalaka lisusu te ekangama tokabi matonge na biso yoka kombo a place matonge mundibu na mboka na ye matonge ezalaki bikolo na mboka na bango matonge ezalaki nani yango otombola musapi na mboka na bango matonge ezalaki o aza congolais te soki eza te bacongolais mutu basurnoma place wana matonge matonge bandeko na nga pardon bobongola mitema botika mitema mabe na mitema makasi yo moko kaka nde na oloba oyebi oza nani epuis na epanza na eboma tika mama basi bayebi yo kutu na bwakeli oka mukie oza epanza oza eboma bayebi na bango yo deja na yebisi oka mukie yo moko yeba soko oza nani ta mususu yo salaka eloko esimbaka te muninga ye kosala esimbi sepela sepela ya muninga bongo lobi bakosepela na oyo yo ndeko miziki nange kati vraiment na regrette tobosani charge ordinateur na ndako bake kozwa donc tosololaka aboye Congo solola mungwa na kati ya YouTube balobi bosabone masolo ezo ya makasi masolo ezo ya moto masolo ezo ya makasi masolo ezo ya moto tokobando solola botinda masolo bobenga na 0466 07 38 13 balobi so lingo mela masanga ya malili olingo vendre sika propre à la calme awa chez Claudia Mungwa la patra café na bino yangoyo oza na tan leka na ndeko na bino café yangoyo tofungoli pona bino pona biso na lobaka ngo toujours eze eloko na biso tolingana biso na biso tolingana po bamokili bayeba bozali baye kolinanga bino bolingana bino na bino bolingana po bamokili bayeba bozali baye kolinanga tolingana epuis toyeba kolimbisana eza na mutu mususu muninga sasala ye likambo akangela ye mutema ata basololaka me ye likambo wana ezalaka na mutema na ye ata babimaka ye likambo wana ezalaka na mutema na ye pardo bolimbisi ayebi te aza kaka na ene na kanda mama mutema makasi boye mpona nini mutema makasi boye mpona nini likambo mpe esila kati obi mutu abombaka makambo na motema mpona baninga pambola makata likambo eseleka ta mususu na 2000 muyo ozalaka nango kaka mabe eza kindoki peut-être ozoyeba te
eza kindoki eza malamu te likambo elekaka neti journal lelo ekoleka oyo tozalaki lobi ezalaki jeudi eleki ti tosaute toke vendredi tokokoma samedi toza na mars tokokoma na avril donc mokili ezokende yo ozokende liboso mais yo ozongaka toujours na nsima kokende tala makambo eleka c'est pas bien eza bien te Claudia Mungola patra mwana nzambe na pesi bino bambote na lingaka bino mingi on est ensemble to bando solola soki omoni na koti en direct kota poto solola talaka ba misala banini na profita ke mo calme eza boye poto solola na koti na nga na yebi kelelo vendredi na pokwa moi druk kwa moi batu moi ya ko solola e kozala te na profiter to solola na moi awa vraiment bandeko nanga na ye ko senga bino na pokwa lelo eza kaka tozongela bolingwa liboso tolingana totika motema mabe totika koyinana totika kotonga baninga na oyo liaka na ye bouti kolia na ye obimi oke kotonga ye tolingana bandeko nanga tolingana bandeko wana bino bozokende soutenir na bamagasin na bakafe ntango likambo bakoyede bino te bayebi bino te bandeko bayebi bino te bakoyeba pe bino te na matanga na yo to na ebembe no akoya pe te ayebi yo te akokotize pe te me biso na biso ata ya muke ata mwa 5 ata mwa 10 ata mwa 20 toyebaka kosala ke ndeko na biso kaye ezoleka tika tokotize po aza ndeko na ngai me mundibu te akotuna kuto kotaka wana mikolo nyonso na gare wana exemple kotaka wana mikolo nyonso sombaka me bako ayebi kutu pe yo te ayebi yo te ayebeli yo wapi ayebi yo te ya ayebi kaka ba hero na yo na mbongo na yo wana oyo yaka otikele yango ya ayebi etikala ayebi yo te akeno wapi bandeko na nga tosimbama na loboko tosimbama na loboko po soki tosimbami na loboko nde Kongo na biso ekobonga nde Kongo na biso ekoavance nde Kongo na biso ekende liboso pourquoi makambo ezoleka na mboka kuna ozomona baoyo bazosoutenir oyo baoyo bazosoutenir oyo baoyo bazosoutenir oyo mais batiki nanu kutu oyo ya bango bazokokende kosoutenir bapaya mpona mbongo mutu ateki bana mpona mbongo mutu ateki famille mpona mbongo mutu ateki baninga mpona mbongo mutu abomi baninga mpona mbongo motema mabe yango Kongo po ebonga Yesu kaka Yesu kaka parce que mitema mabe eleki ebele toza bomoko te tolingani te toza contre mingi Kongo eza pasi po ebonga parce que bato mitema mabe baza eza pe na bele na kati ya Kongo wana balingi Kongo ebonga te bakangaka mpenza kutu Kongo ebonga te yango wana bizaleli wana tomemi yango ti awa na poto toza na baninga me tolinganaka te kotongana kofingana yango wana me lelo vraiment soki nzambe amoni ke eloko moko echange na Kongo tolingani meme kande toza boye natia kaka lost kaka tolingani tosimbami na maboko ndenge tozalaka muninga azwi likambo tokimi mbangu me muninga afungoli pe place neti Claudia afungoli bino ya propre boye eza soutien soki lelo yo yepa na nga osombi mwa verre moko omeli mwa fanta osombi mwa jus osombi mwa taba o Claudia Mungu atumbaka ekota Mungu a très bien taba elengi ozo contribuer ozo aider ozo mvwa misanga te lobi yo pe kokoya na eloko ozo defisanga pe na zwi ezalaka bongo to soutenir nanu ba oyo batie biloko ba oyo bazali to soutenir bapaya oyo bino bozokende soutenir kuna mama bayebi bino te pe bakoyeba bino te keba pe bakosala bino mabe bakoki pe kosala bino bayebi bino te bozomvamisa bango bambongo na bango yango bakokende kosomba babiloko na mboka na bango bakokende nango na mboka na bango bakokende kobongisa na mboka na bango mais lelo biso soki lelo yo o soutenir nga Claudia oye na café na nga omeli oui boyaka na boyi te nazoloba nalobaki bi eza émission bandeko na nga nyonso boyaka nzambe apambola bino to continue ndenge wana eza malamu to continue bongo eza malamu na bandeko nyonso boyaka ko soutenir Claudia na café pona nga bozoya ko soutenir nga
po nazwa moyen ko futa ndaku yoyo nazwa moyen ya ko futa nini musala business eza na makambo ebele bozo soutenir nga tango sombi ka mulangi moko yeba ko soutenir nga po na nga naza na esengo soutenir nga to continuer ndenge wana muninga fungole loko to apuye ye donc to sala po akende liboso no po abambana akende nde liboso a continuer a fungola ta ya mibale lisusu ya misatu lisusu po soki naza nango te nakepa ndeko na nga akopesa nga mokolo nakozwa nakoya kofuta ye me pa munzibo okeloba bongo moyebisa nga bato baza na Bruxelles kuna boni bokotaka pa munzibo ya defisio biloko baza ozangi penza semulu okoti pa munzibo ya defisio biloko baza bien ozangi penza oza na posa komela oyoki posa komela moi lef to moi jupilaire ok pa mundibu a defisio baza te ne biso te biso na yebi ke andeko nanga aza nango te ok papa mela ki matin okoya kofuta kutu bien obombeli nga mbongo mokolo ya ofuta nga na osepela me mabeka na bao mpe baumelaka na nyongo bando zwaki okenda ti lelo okoyaka mokolo kofuta omeli lisusu okeli lisusu bana lose babizu nalingaka bino mingi on est ensemble tolingana tozala bomoko émission na biso ya pokwa ya lelo ezalaki pona bolingo tozongela bolingo bandeko nanga tolingana totika ba kritika pamba bana tata moko kutu bana nalobaka ba mapasa o babimi na libumu mutu na mutu aza na bizaleli na ye me yo lingi esika okoti bazwa bizaleli no balatango basala oyo lingaka babando salela yo eko esimba mwasi na mbali kutu baopotana bongo ata kutu bana ngo apoto tobotia toopotana mwana na mwana sa yebi droit na ye siko yo utika soki olingo non ezalaka te bana Belgique napesi bino bambote esika bozali awa tozali na Nieuwerkerken na Lost Nieuwerkerken dorp numéro 21 tozali na soirée ya liputa le 14 mars awa na café chez Claudia oyo nyonso bokozala na temps na bengi bino boya bongo tosepela bamama bokangama puta na ndenge ekoki bapapa bobeta bankosa na ndenge ekoki ekozala soirée moko kitoko makasi tokosepela vraiment tokobina rumba penza na ndenge ya adiebe papa Laurent nzembo yango sikomo ena tiango eza te o musique ekatani adiebe papa Laurent Florisa Omo Dubai napesi yo bambote ebele ndenge nini yo ndenge nini madame ndenge nini mwana ndenge nini Dubai Florisa Omo Dubai merci mingi na bino nyonso oyo bolandi Claudia Mungwa. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger donc ba ça tolo la zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.